Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, et réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Bonjour chers internautes, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous allez capter biso na betan de mike na bino. Merci pour la fidélité, pour la que ça toujours na Tindika télévision. Bon, continuez à s'abonner massivement à Tindika télévision et qu'on a vraiment malamu quand on mange sali mes boss papi Kelly et Rifin qui sont donc toza ska kande to message toujours ko tambola pour na actualité pour na koyela bino toujours ba information pe ba sango ya mboka la biso na zalinga mokote na zalina mwana mboka maître Bessi o bo message toujours ko yamba na betando na bino ya mike na kati Tindika télévision to komeka moi ko analyser makambuto ko analyser quelques sujets o to zalina ngo bo meka moi ko yamba na kati ya betando mike na bino. Bonjour mwana mboka maître Bessi. Bonjour maman langa journaliste Sephora Kings. Sango nini? Sango ezali pour na mboka, sango ezali pour na peuple congolais oyo balandaka nga na sepelaka trop ndenge vraiment ba peuple congolais balandaka nga na Tindika ba félicitations ba pesaka ngai ndenge ba batosolola na bango donc vraiment félicitations à trop. Moi, la mboka maître Bessi, tout le monde va condamner monsieur Vital Kamerhe na 20 ans de prison et puis na le Libanais Jamal na 20 ans de prison, na le monsieur Mouyima pour 2 ans, mais toka moite basili ko confisquer biloko ya le monsieur Vital Kamerhe, mais il y a le Libanais toyo qui te ke ba confisquer ou comment to ko zo mo likanisna yo par rapport ya procès na ba condamnation ndenge salam. Maman l'air mosusu ndeto lo baraboé tous les grands labé tando poto ça la aventure tous les grands labé tando poto pe ça peuple information est bien peuple ayoka information au moni biso na culture na biso plupart ba congolais mingi balanda information te ba congolais mingi to mona ba kini mingi na distraction o monsieur Kabila à 18 ans na ye après ce qui bango ba kinaka ko mela masanga babina ma information au mona lelo ata bana mingi na ndako vani bango bazana esprit ya autant information te bat balingi ka ba théâtre balingi ka ba dessin animé ba bloco ezanga sens or information nde mutu etambwisa ka pe mboka na wi ko lobano bo justice sala ki musala nango na musala o justice sala ki apesa ki monsieur Kamerhe mbano na ye ya 20 ans apesa ki pe Jamal 20 ans pe a confisquer ba bien ya Kamerhe pe ba bien monsieur Jamal pe ekozala confisquer. Donc on comprend. Donc ezaka ya M. Kamerhe ezapena ya Jamal ba confisquer ba bien naye nyonso o so mami depuis makambo ensemble de 2019 jusqu'à présent. Donc ba bien on a tout ekozala saisi na l'état. L'état nenga kangi ba biloko wana pona nini. Yango na moni ba peuple congolais belé ba komi kolela oh non ndenge nini Kamerhe ba kangi ye biloko pona nini bo pesi 20 ans. Le peuple na biso ba congolais ba peuple inconscient. Surtout dans l'andi to kimi mingi biso opposition. To kana souci que monsieur Kamerhe ba kangai to monaka na 15 millions marche salama ba sango ba salaka marche to se marche ka pour na monsieur Kamerhe. Mais le justice et tiek monsieur Kamerhe maboko peut est condamné quand na opposition na biso to moni ba tumso ko le kana betando oh justice et sali injustice. Vraiment eza mawa mingi. Tous les politiciens ont un sentiment, tous les politiciens ont un sembo pour na mboka. Ezate que lelo o linga ko osala politique moko bo po o loba ke belé batu ba mona ka ba mukasa ke o loba ka malamu. Yango na ko loba boy. Justice à rendre verdict na ye. Ba condamner monsieur Kamerhe. Mais ndenge ba condamner monsieur Kamerhe. Normalement ndenge si na peut silité. Au moni makamba dossier o esili na nuté. Sikoyo ya foner e ko banda lelo. On comprend. Il y a OVD et Kobanda Lelo. Lelo le 23 juin. Il y en a Ofida et Kobanda et il y a Office de route et Kobanda Lelo. Donc le dossier on a sous Kobanda Lelo. Naza sûr que M. Kamerhe a raison à le sous. Surprisité. Bon on a surprisité. Pour dossier il y a ndaku esili. Si quand comme le saut de mouton. Et comme il y a un bakisi, naza sûr mais c'est Kamerhe va interpeller les sous. Donc
yango monique na ngonga otokoloba boye procureur général de la République comme makala ezalaka ndaka ba prévenir donc makala mais ezalaka ndaka ba prévenir ndaku o ezalaka ndaka ba condamner ezalaka luzumu donc normalement to kosenga na messier na sirke ba kolongola messier Kamere ba kotinda na luzumu ba kotinda na luzumu parce que azali na condamnation ya travaux forcés et à prison moko ezalaka na ba Congo aussi nini bakasa ba prison o eza musika ezaka ba ngenga ba ekafela eza ba prison o ceux qui mutaza condamné o ka sala ba travaux forcés parce que na bakala travaux forcés zati travaux forcés o kata nzete zate nini zate bilange zate yango mona ka bakena no mona na film Rambo de mutu ba ko buka mabanga donc ne ba condamné sous na travaux forcés donc a ko sala ba travaux forcés kuna donc justice na biso esali musala nango malamu justice sali injustice au moins le totika sentiment na to benga ndeko mona Bukavu siko ndeko na bina besi na Bukavu mona moi sabi ndeko na besi non to za na biso à l'aise to za calme donc biso to ko soutenir muto ayibi mbongo ya mboka te makambu ya détournement ezali makambu ya mbongo ya mboka ya Congo ezaki mbongo ya Félix te ezali mbongo na ngai te mais eza bien ya mbongo ya Congo donc muto ayibi mbongo ya Congo na code pénal balobaka 20 ans na si na yambaki yo na lobaki na yo code pénal na infraction eza na 20 ans mais c'est Kamere bakobeta 20 ans na lobaka yango déjà bato balandaka nga na tindika na yebisaki bato ba mata ba kita Kamere ko zwa biloko parce que lelo eloko oyo justice ko sala eza déjà pe ko corriger bato ba o bazana esprit ya moyibi o mona ke lelo lisusu ba uti ko tia susu ndeko ya directeur financier ya maison civile maboko o ya président de la République a uti ko yiba 2 millions de dollars mais ba uti kapete ba continuer yango na lobby le ba ayiba ki avant ba commission o ebanda bolebe ko comprendre ka yibi yango moni ba kangiye yango moni batu nyoso ba komi kobanga wana déjà pour ko ba ke lelo ngoso ba kanginga na détournement déjà ils en a 20 ans donc muta komi ko banga gebe sa vie na ye na prison donc on va biso lelo boy mais c'est Kamere abongisi vie na ye ou bien abebisi vie na ye abebisi vie na ye pour ceux qui sont na maîtrise alingi ko tala alingi omoni muto azala ambition ya bien azala ba idée ya bien azala toujours na maîtrise vitesse ezalaka mabe nayebisaki yo bato mosusu caméléon ayaki malembe akomaki bayaka moseleki ete alekaki bayaka na vitesse yango omoni mese Kamere aleki na vitesse donc toza contre nga naza contre INCT parti na biso pesa contre INCT mais toza mpona kosoutenir mboka na biso mbongo ezali mbongo ya individu te eza mbongo ya mboka ya bakongolais donc modife esala ye pasi pendant ce temps tokoluka reconstruction na kati ya mboka ebonga mese Kamere akobebisa mboka yango moni saisi bato bakamwa te soki bakangi pe babiloko ya Soraya bakangi pe ya Mida bakangi pe ya Mazaro parce que mbongo wana babiloko wana sombami na série ya mbongo wana ebimaki besi bino boko mona ngo ya normal mutu kola Soraya za na lupango munene en étage ya grave est-ce que Soraya na mbongo ni asalaka wapi yazana yebene tibatika kumbulu dango na lobit donc okamwa Mazaro azwinda kuna Gombe ya n'importe qui tafanda na Gombe au moins Amida ceux qui bakangi ba bien na parce que un système biso na Congo bato comme un système nini ceux qui ayibi aju apesi kuzena ya apesi ne va pesi comme pour mo ba kokanga balandi lupango ba bio lupango ne zala par exemple ya yo inde konanga moi ba boto lango ezate pour ba infraction individuelle mais l'état de la commission quelque ceux qui nga par exemple na bungisi dans celle de détournement 5 millions mais ba moni siko par exemple yo ozana lupango ya 1 million ba kotela siko fortune nini yo ozana ngo par exemple yo otekaka no lemso kanga suki mais comment na lupango yana valeur à 1 million donc l'état ko ba déjà que ngai mu na pesa que mbongo il faut l'état ça la saisi na mutu yo ça na connaissance na connaissance na mutu ayibi donc ba to ba mona ona ninga mabete to mona ki na bisa ki INC ataba tomboki ataba sali désordre ba bakaka ke kimi ke kota ba mataba keta la force reste à la loi donc la loi est éliminée na place va créer ba désordre na place va créer ba mobulu ke ba luka mutu mususu oya ki ko remplacer Kamere pour que monsieur Kamere vie politique na ye esili et baby pour travail sous na lobby ba pesi 20 ans après 20 ans ba pesi sous 10 ans
Na 10 ans, bah c'est surtout 10 ans que ça qui a ça la politique té. Donc ce to landi yango bien et ça la 30 ans la vie politique. Bon, hier Azar déjà son 63 ans. Bon, ce comme on a 93 ans, a ça la politique. Au moins le ko wana ngezali. Donc il fallait pas Luka, nenge Mandela. Mandela pendant Mandela zalaki na boloko, ba Luka qui leader mususu o ya mema qui parti. Pendant que Frank Diongo azalaki na boloko, to zalaki na leader o ba préparer qui o ya conduire parti. Vous comprenez n'engezalaka. Donc il fallait pas bouler que ba Luka leader que leader na bango abando préparer mutu moko o ya ko kumba INC parce que INC to ignorer ngote et ali grand parti politique. Pendant ce temps que 10 ans, il y a pas Babasali, mais il y a un grand parti politique, et ça a tout étendu à vie, il y a Congo qui chasse, il y a Congo démocratique. Vous comprenez? Donc, il y a un aussi que Bango, il fallait Luka, qui est là, la leader, to aider. Au moins, le Rwanda. Donc, ce qui va salir, erreur, il y a un Sekoufi Libila. Si peut-être on peut préparer déjà tout badia là. Dans mon mouton a préparé à Zatemba, tout basala qui va dynamique on a mon qui est ba kangudia, na mon le ba iwanga. Donc basala qui ba tout ba une expérience. Si ko ne basali là, retard après salité. Donc on comprend et ça dit que ce qui caméra zate, il y a un kufa. Mais ne ko mo lisusu, ba peuple ya INC. Donc ba combattant INC ba leki na ba TV ba lobi ke nan mais c'est caméra à Mandela. Mais Kamere baza Mandela te. Mandela côté qui prison a détourné matin. Mandela côté qui prison oh ba mindele ba wi konyo ko la ba peuple sud-africain. Alobi non, pas question ya ba noir, ba nyo ko la bona mabele na bango. Abuna ki kelelo ke dictature lo démocratie kota ba comme indépendant. Mais Kamere a côté na détournement ya Kimuibi. Siko boko benga Mandela par rapport ya quoi? À côté de la politique, par rapport à y peut-être ça la et à la sens de donc il y a le rôle à l'élo bateau ba ko ba baza le rôle ba euro bateau ba bundeli ba mboka ya le rôle nga na bundeli démocratie na 1900 na 2016 l'air monsieur Kabila boy il y a na troisième mandat l'air a lobby que a sali glissement na ye ngana ki mutu auto telemela ki yango un seul parti politique oyo bakanga bango ba dernier prisonnier à monsieur Kabila et c'est là qui MLP honorable Frank Diongo na biso poto telemela ki makamu ya mboka bakanga ki biso na makamu mboka mais kamera bakangi na makamu ya mboka ti bakangi na makamu ya détournement ya mbongo ya mboka donc il côté na INC bobeti mabe bako beta na buzoba. Vous comprenez pas que ça basa contre Kamere, mais tu ça contre mbongo na biso ya Congo. Donc mbongo na biso ya Congo ne et que ça biso ba courage yo ba force oyo toloba parce que ceux qui ba liba ye bango na marche il y a 15 millions na zamutu oyo na marchaki. On a lingi mbongo ya Congo ezonga. Toko linga lelo Congo na biso ezala malamu. Congo ekozala malamu nini? À part gouvernement ya Kasavubu ba yibate. Mais gouvernement ya Mobutu ba miyibi. Gouvernement ya Kabila le père et il m'a mis habité. Gouvernement ya 18 ans mais c'est Kabila et l'équipe ba miyibi. Si ko su ba yesu na Fatiba yiba. Mais mbonga to ko bonga samboka mu colonie. Yango moni ba peuple congolais nyonso ba telemela ki procès oyo. Malgré ba koteki ba métaphysicien na bango, ba koteki ba magie na bango. Mais mbongo ya mboka tellement ba passer belé. Boko ko neutraliser ba tuté. Pour ba ngi ba neutraliser ba juge magie na ba difeti. On a ba ko ba chapeler na munoko. Biso peka ma coloniser to bi oyo za mbongo na biso ya Congo. Mbongo biso to moneli yango pasi mboka oyo. Nzambe justice oyo sala masembo. Tu sais qui dans si aronima yango moni ba bamba ki epe biloko na ye ba bambi ezomi na mibali. Donc ezali normal. Mama soki yo yibité ba ko katela yo te. Est-ce que pendant solo 20 ans là ba pesi ba a respectant toi ko somba prison de ba ma ko somba toi ko somba ta 10 ans to 15 ans pour tika na 5 ans au monité to ko zo moli kansino pona mboka nini oyo ba somba ka prison na Kinshasa na Congo mboka nini na Congo ba somba na Congo mboka nini o somba prison na Congo ba somba kati ceux qui ba somba kale ba condamné ki honorable Fangion 5 ans to yaki na capacité to zanga yi makokité ya ko somba to ko ko somba na lobby a ko mona ngolo la blague mais ce côté be dit kapena ba papa l'état lelo ko be 19 ans. Et bandel, au moins il y a un éco chauffé. Il y a un boloko bien. Il y a un boloko. Il y a un boloko. Boloko n'est pas lié. Comme la maman mobasi baroki mayo. Voir mes bana, comment on est rarement. Il y a un moment où il y a un zembo moba yemba na bozi. Zembo moba yemba titre na lubuaku. Ata moina koya ko talangai. Tindelangai mana.
tindela ngai batem nazali se na besoin ya correspondance yaka kotikela nga joking na lubwaku donc nzambe monaki nini tonton na yibi mbongo pona mwasi lega yibi mbongo pona mwasi sikole bakangi ye mwasi ona komo kolia mbongo wana na mobali mosusu Amida te wana na lo banzembo kaka ninge lubwaku esala nzembo ya lubwaku sikoyo tonton komo lela ata bodo ko yakotala nga yakosomela nga kotikela nga ta joking na malili po yeba ke prison ekabolaka batu nako yebisa yo papel ya likolo ceux qui sont en prison au moins ba 20 ans ba 5 ans ba 20 ans ba 25 ans le meilleur pour le pur mariage on est silaka au moins la mwasi aki abali obi ke na prison et nigérien moko abalaki congolaise moko hein on a ba divers nigérien na bali congolaise moko nigérien la bali congolaise wana ba kateli nigérien wana 10 ans de prison. Les bakatele 10 ans, mon Nigérien n'a pas bien ba voiture banine. Congolais zouana na sima a sali ambiance grave. L'issue na robet telo qui na prison vérifiant. Sentiment si mon Nigérien peut-être Nigérien ba ni bali. Ba la sa continue na betando. Nigérien les réfugiés salami Nigérien na kimi. Obele ko Nigérien na sala aye ko luka fi wana bi chéri moi sinanga bani moi si pe ko makazo ba bosali ki agina libala mususu. Ba ke balali na Nigérien na chambre. OK Nigérien na mbeli au kapi. Akata Congolais zouana ndambu. On a battu fêté, partout dans Molière. Mais on a sous Nigérian, on a sous prison. Pour y aller, na boloko, oko iko ibe la mutu. Mutu na bénéficié mais yo komi perdant. Yango to lobby boy. Na mbongo oyo mais c'est caméra zwaki. Abongi si fina ou bien baby si fina, a baby si carrière politique. Ba lobby il faut afuta amende, il y a 150 millions de dollars. Oya ko futa. Yango to moni ki le lobby so de tokoloba bo toza contre mututé tokoloba et tant que patriote congolais na telemela mboka na bundaka pona mboka na zana besoin mboka ezala malamu toko se retrouver le lo petio na mazaro un individu moko boy ayebi pasi ya mboka te ayebi pasi ya Congo te alobi ya engagé na Sonas azalaka na salaire à combien na Sonas pour à se retrouver na lupango ya 1 million et quelque soué na ngai pour mazaro akokasangolo la blague pour mazaro no basambité Amida nan ba sambité. Soraya nan ba sambi souci. Pour dossier collaboratrice ya bi de waza na prison. Ba ko kanga ete ba checker na prison. C'est que ba ko fungula pe dossier na bango. Le ba ko fungula pe dossier na bango ko benga bango. Pour oyeba ke eloko ezali singama tembeli. E ko sila lem sur le loté. Pour ndenge zali wana mazaro ifaye ba lisusu. Azali lisusu na outrage contre chef de l'État. De basa classe mon na ba papier au kata na ba Henri Magie yango to ngito lo baboy moko na biso Congo pour ezala bien justice il faut ezala likolo sans que justice ezala likolo boko mona Congo et ko progresser corruption et ko sila pour mutu nyonso ko mako banga omi na ko biso na ngongo na biso ba magistrat ba juge ba za mikolo na sengo mais bato ba saki ba ministre ba yibaki ba komi mal à l'aise. J'ai changé. Yango moni, Oba Minako, aligné à ça la commission va voter loi, ministre de la justice, a comme alikolo ya, mibeko ba a job instance nyonso, a diriger parquet, a diriger ba magistrat, ba procureur ba ne banane. Na mboka ni salama. Et salama te, yango moni loi wana ekolekate. Ce qui va meki ba ke majorité ezana libanda. Majorité de la FCCT en 2015, le 15 janvier, on va voter loi moto télémaki, on a tout une opposition. On a pouvoir à dictateur, mais papa qui a le bat koufi. Na riko lingate bon lelo, muto a un pouvoir, a muto état de droit. Oh lelo ce de télémina qui toqué parlement. Ba routine la police pour sécuriser biso mais routine la police pour mettre biso mindu qui t'a tiré biso té avec ta crimogène té ceux qui toqué kuna pendant 3 jours trop délogé bango ba ba ke ba ba dès ba sa wana ba ko banga ba loba ki na loyenge ba komi ko regretter pour na komi ko to pesa bango avertissement mboka oyo ezali pona ba congolais ezate ke yo vani idée na yo ye ce que moni ngena makanisa malamu kele ko betela moi sinon le loba obe minako baza ba modèle moko baki ko pesa na mboko Congo te donc on va monter loko na donc balingi nini ceux qui va créer loi na ba loi na eleki comme ministre de la justice azamuta FCC a couvrir bango pa bon akomi ko banga ke ba ko interpeller bango
Au moins, on va bang. Donc, comment bang déjà justice? Même que justice, c'est comment ça, comment frapper. Justice, comment frapper? Par contre, on va tout voter loin, parce que là, on va voter loin. Et comment est-ce qu'on passe? Donc, ministre, comment est-ce qu'on l'icolo? Attends, procureur à Katilim Kambu. Bah, mon ministre, on reçoit des décisions. Nous sommes venus pour nous. Bah, moi, je suis FCC. Bah, comme il condamné, oh, justice, c'est ça, injustice. Mais bah, nani ba luka qui likambo, et c'est là qui Félix té. Et c'est là qui a conseil des ministres. Mouta luka nani, premier ministre ilunga. Oh, le bec, caméra mbongo ko mona na te, il faut ba sambisa caméra. Yango moni lelo, to koyebisaka bango. To ça na axe ya le mal, na axe ya le bien. FCC baza axe ya le mal. Axe ya le bien, ezali biso ba peuple na opposition, na quelques bateaux ba luka qui changement na moko oyo. Mukolo moko te Félix, ceux qui balobaki Félix ayibi, ba ngai ba prouver biso pe Félix ninga yibaki. Pendant que mon ba journaliste mususu, ba ko yamba ba mususu na be tandu. Ba ko le kana TV ba ko lobake, non, il fallait pas interpeller le président de la République. Président de la République ba ko interpeller ata mukolo moko te. Faut ba yeba ka yango. Ba ko interpeller ka président le mandat aussi là. Au mona ba ko interpeller ka président mukolo mandat aussi là. Maître Bessi. Soka Zalagi vole salami pour Nabiso et voir mes présents, il faut pas interpeller. Soka Zalagi n'a pas vol. Mais tout le monde va tangi combo y a présenté. Biso Koutou, Toko Salama Kassi, Tolongola, loi wana article 7 de la Constitution, on est recouvert président de la République. Ceux qui président de la République, à quel banda, à Sili fonction Sili, à la droite, va interpeller, va sambisaye. Toko Salama Kassi, Tolongola yango, bango ba koya sous pas sous loi likolo. Ya makambu oyo buzoba omona tala bato balingi Kongo te bakoki kovanda seko na seko te ne bakanisaka ba mo boutiste lelo baza wapi nyonso oyo procès ya Kamere ekomi kolengisa bato bakomi kotitila nanu bamoni makambu te mama bakomona makambu parce que inspiration oyo eza yeuti na Nzambe alobi Congo est souffrir, il faut Congo changer. Congo te ko tia ba antivaleur te ba corruption te batambisa moka. Bango batalamuka to moni bazo exiger lumière et ça la mana côté corruption batalamuka ba exiger bongo omoni lamuka oyo koloba na ebite lamuka ngo ya Fayulu to lamuka yango ya Epenge ya Fayulu mdalobi siko lumière ngo alingi ya nini lumière c'est salami na justice siko omoni politique hein siko yini mutu siko yé ayina par exemple Félix Aïna Congo te. Pour Congo, on est à Félix, le président Félix te. Congo est à Fayulu te. Congo est à Bissou sur les Congolais. To pouye muto ya sali mabe contre Moka. Si comme Olinga qui justice en ça la manengeni. Donc il est pas condamné Kamere. Donc il y a mon en sali injustice. C'est que bah ça va démocratique. Bah par exemple il peut changement. Si comme on va linga ni bon souci na bango ba lingi ni. Maman, nyonso toute autorité vient de Dieu. N'a pas ça lycée so met fona bandilaka. Jacob na Esaü. Bazalaki bana Isaac. Nzambe alobi. Pa Esaü ya Isaac. Isaac abengi Esaü. Alobi Esaü. Na lingi na pambola parce que na moni na lingi na kufa nanga. Kene bomelanga ni ya malambelanga na lia. Après ko lia na ko bénir yo. Moi si ya Isaac ayoki mama na bango. Aya bengi Jacob. Abi Jacob, balingi ba pambola ya na yo. Yo kene ko bomanya moya olamba na lambela yo. Soki na lambelo ke pesa papa na papa mbola. Akia bominya maye mama na lambeli. Akia ko pesa papa ne papa na lobi. Na yo kiyo. Na mungongo ya Jacob. Mais nzoto na yo ki solo ya Esaü. Mais Jacob asali apambola ki kakat. Apambola maki. Donc Nzamba mona kite, Nzamba c'est injuste. Nzamba mona kite. Mais bateau va dire le 12 tribus d'Israël où tu as, où dit pas Jacob, histoire Esaü et bunga. Mais pouvoir wana ebima kine ba bende ke pouvoir. Mais Nzamba accepté yango. Salomon, David, Nzamba bengi David selon mon cœur. Mais David a dit moi ça souda baki. Pour Nzamba benga ki. Pour Nzambe alingara ba oya yeyem d'avant ça ba na ngende. Tolo batelelo lamuka o bango batikali nango e ya lamuka ya kishaluzi. Wana ya lamuka lisusu wana ne balali pongi. Balali nde pongi. Na biso exemple moko.
Ils sont mon monsieur Bemba à lobby n'importe quoi dans l'état. Sir Makamouya Félix. Ils sont mon Moïse à lobby Makamamabe pona Félix. Bato va contribuer le col à bango bazati. Ba monsieur sukuno ba salela bango ba propagande. Ndalo bakalikambo o na lobaka yakati. Ndana fandi na monsieur Failu na tamboli na ye na sécuriser ye na vanda na Moïse na vanda na Félix na vanda na bango nyos on a lo bango a contraindre ya ko lubawa. Ce qui m'a côté ya na yebi comportement na bango nyos ne bazali. Qui monte mama be sala ke lokote. Ce qui osa monte mama be par exemple. Na par exemple na monte mama be na yo. Mais na ko tsango na mboka ti. Pour ceux qui na tsango na mboka échec ya mboka eza ya biso nyonso. Vous-même bande ko na mso bandu pe ba ko na passe. Ceux qui récitent en mboka ça pour la biso nyonso ba congolais. Donc on comprendre babiloko wana ezala vraiment dignité. Mutu moko a critiquer Congo. Mutu moko a kene na pays étranger a ke lobaki bo aider gouvernement té. C'est que l'Union congolais, tika ya sala. Et là, on sera destin. Même si destin n'a pas comme yo comme il peut président de la République. Ce qui nous a montré que l'on est en yo kuma. Nous avons besoin de l'unité à l'unité. Pour nous avons mettre les circonstances tout na vie à mutu. Nous avons dit que l'on a mutu. Président Niger est en prison. Vision, basion en prison peut mutu comme président de la République. Mandela a en prison. Mais comme nous avons dit destin, nous avons comme président de la République. Donc, vraiment, babeti à côté, naza contre la moukate, tous les combattants autobundi pour un changement. Donc, il faut tous en conscience, à malam pour mboka. Maître Bessito lobela ndenge mwana nsemi a lobela ba droit na ye. Donc asenga toujours ba droit na ye lobela toujours ba droit na ye. Mais to moni ndenge basali ba nomination et salami na ngambu ya DGDA na ata Congo moko to muta Congo moko te ya Congo central moko te ba nommé ata DG. Donc to kokozo mo likansina par rapport na. Likansina ngai maman vraiment wana question otuninga question ya tribalisme. Il y a une question tribale. Au moins, mboka oyo. Mboka ezati ke olali olamuki oyo opesa ordre ba nommer yo. Donc bino sikoyo ba weleli ba nommer bino. Sikoyo banani ba kolinga ba nommer bango te. Donc to linga to sala Congo na ndenge ya solo. Soki mwana nsemi ba ko welela. Ezati ke po ya mwana nsemi. Mwana nsemi aza mutu apesa mese Kabila babeki akomaka lettre Kabila tongela ye un temple. Là mese Kabila a compliqué ye. Yango monaka mwana nsemi abima ake kosala nini o ndenge zalia wa akomi opposant ya Mese Kabila. Mais soki Kabila a pesa ka mbonga tongela ke temple nga sala opposant na ye. Mais mwana nsemi babamba ke na mabanga na prison. Mwana nsemi azali mutu oyo nga na fandi na prison to yebisa nga zate. Mama makamona lo bango ba blague te. Na fandi na mwana nsemi na chambre 1 24 na chambre 1. Neto na prison na yebi vie na ngai na ba ko sabatu so tele be mission na sala na ba ki mona nsema za na problème a mutu ngala na fandi ni na ko bisa ya revendiquer ba droit na eza problème a mutu te alo ba monsieur revendiquer ba droit na yo revendiquer droit yo anani siko biso to sali ba marche ngala bandi ko bundisa Mobutu na bundisi Kabila le père na bundisi Kabila fils siko ngala moni passeport na mboko na nyokwami na koti ba prison pour na mboko na sali ba marche na perdre batu na parti na ngapo na mboko sikoyo mwana nsemi pasi nini ya moni po yeba donc yo soka fera revendiquer atomoke mwana nsemi ba sa ba Charles ko la ba Gédéon Kyungu bato ba ko kene na tribalisme na mboka balinga ni mboka epka bwana nenge kamere de lo alina sala na INC ba ko mema tribalisme po Congo ka bwana yango moni ba politicien mususu papa Ngwanda oyebi politique te. C'est là dans le banam koto papa Ngwanda yo ojuli bandi wana bino mutu bo bebi simboka oyo bo conduire Mobutu na erreur. Ça n'est rien de. Ngwanda soki no fana kana proton ofandi na mboka na yo o imaginer ote ndenge zali wana mboka comme tribalisme d'ici 1 mois mboka ekabwa ma parti par to c'est la 1 mois ko tout mboka ndenge ekabwa. Ba Ngwanda ba sa exemple te. Ngwanda sa modèle te. Yo kanisi lelo Ngwanda attaque Félix Alimbisio. Yo soy na Kishasa biso to kotikao. Yegi chef ba ibuti. Yenda bo mabatuti. Siko e comme soko saki mabe, oyebo biso to yekelo ma. Non. Asa modèle te. Pendant ce temps que Mobutu a ko bundisa biso Tshisekedi a provoqué ba marche ba nene. Nenda ko sala ba mission ko boma bato ki Ngwanda. O contribuer na ba mort ba congolais. Lero lo ba ke ba bomi batu na ba Beni na Butembo, yo po boma batu.
Maintenant, on va solo. On a attendu ça makila congolais mon côté. Et ça peut le rôle là mon ansemi. Bato ba ko semer ba trouble pour ba congolais ba kufa. Ba j'ai donc qui ba ko semer ba trouble pour ba congolais ba kufa. Na combat démocratie ba menarango na bitumbate. Ba menarango na maloba. Yango moni Mandela mukolo moko simba ki mindu kité. Papa Tshisekedi ayaki muto ba ko pesa ba armée, ba armement. Mais asimba ki yango te. Lumumba singa ki mundu kité. Ba vrai ba démocrate ba simba ka mindu kité. Mais moi lancé miye abomaka batu. Comment na ye ezali dignité na misu ya Nzambe. Koto le tribalisme rozana. Nda créer tribalisme. Obi ka créer tribalisme. Alobi ke ya zoaba Congo na bandundu et comment état ce qui Congo. Tela mutu raisonnement ya mutu. Tela mwasi na lobi nini? O bana ya papa mon ensemi ba ki para mon ensemi te yango mon ensemi ko silika ba a revendiquer ba droit na ye. Si vous voulez revendiquer ba droit na congolais. Toi na combien de congolais? 80 millions d'habitants. Parce que 80 millions ba réclamer ba droit na bango. Au moins il y a un sens vie a un problème à mutu. A un problème à mutu botika vie a un traitement vie au moins comment un traitement vie aux en kimia raisonnement aux en malam. Nga la va na vie na vie na tsumbura ni pa pamba. Pour la mandataire o ba ko tia bango. Na tout le papa Tshisekedi na lobaka bout. Ngom so tout une question. Mais pourquoi papa Tshisekedi n'entourage notre monde na baluba ebele? Aloba boye. Soki muluba ko travailler mingi koleka mu Congo. Donc natika muluba pour natia mu Congo. Yara tribalisme. Te makambu oyo ba votera ba tiaka bato ya libutu faut travailler. Na pese exemple mo biso ne tozana partout. Biso ato tout na la province à Mututé. Pour tous ça ba congolais. Tout notre outa qui wa pour tout les gars. Mais ceux qui par exemple ngala au travailler mingi, koleka ye. Yo travailler, tu pas joyo ba tia capo yo aux ande par exemple boza province mo on a président de la président national, il y a parti. Jamais. De Babylone qu'on a nyonso, on a biso que on a MLP to zama na démocratie à makasi. Moment le président national nga zanakana. Ceux qui a fait un bureau azana jour audience. Voir même maman na papa ne ceux qui ba yeba. O ba yika liboso ba kokota. Tangu bango ba yaki akobenga bango biboya ka tongo. Ceux qui boye reta bo kozela tier na binyo koka. Biso déjà a égalité zalaka. Donc a yama na démocratie, yama to ngolo babu. Ba nomination wana ba mona ngo dignité, ba mona ngo sentiment pas cité. Il y a une nomination provisoirement il y a quelques temps. Il y a un gouvernement où il y a un 18 parlement. Il y a un pour Marco Bangobakumbela, le chef de l'État. Chef de l'État a télématique, a bête à bâton magique, à Kaboula Siko Océan. À Kaboula Mai. À Kaboula Siko Mai. Siko, on va compter dans ciment, totalement Bakuzita. Donc, Babylone, on va dire tout ça, Congolais. Au moni le loto le bamanga pour na malamu ya mboka. Mboka ce que za malamu et que vous allez bien pour na biso moni le ba si l'Afrique ba ganga ba oh ba fier. En Afrique du Sud au monde ba construction qui toko ba Sheraton, ba immeuble ba gratte-ciel, ba building pour la nini. Ezaki toko. Mais les lots so ba perdre ngo et que vous allez mawa. Biso peto linga Congo, to bongisa Congo. Pendant ce temps ba to ba baby sekata ba ko zala juger, mais biso moto zona et là ya ko bongisa. Pour pas katsate que justice est sérieux. Mais si vous pouvez interpeller, vous samba. Congolais, nyonso, pour la première fois dans mon verdict, combat allié fortement nekosa. Batuba cause la verdict. Peine ya Kameri, ce total est dans les réseaux sociaux total wapi. Obi ke nzamba limbisa, fi wana na moni mutu fi wana sala malamu te. Il fini. Si moi en France. Maman n'a pas ce conseil na ibe Hollanda. Ceux qui ont un intérêt à battre Bukavu, autant Moussambour a tribalisme et à Mawapona. Maman a bengingai, awa, atabo salinini, caméra ça comme Nambongo, ici à Zunabi, mais oh, ma elle était. Mbongo ya Zui, il y a des tournées Mbongo ya Bisso, il y a Congolais. Tu as trouvé au réclamant. Il y a ce monde Congolais, Brazzaville, il y a Mbongo qui est pour la Mamnabon. Tu as pour la Mbongo à Congo. Jusqu'à ce que Congo ait changé. Dans le but, attends, Tikali 10 na Congo. Révolution française, pour France échanger, va sacrifier à qui? Afrique du Sud, pour changer, va sacrifier à qui? Va sauver tout le monde. Ce qui va roboma biso pour na Congo aussi là. Ata ba koko na biso, Congo et kozala un jour libéré. Pour la nuit na Mobutu azalaki dictateur. Mobutu est grand dictateur.
mais bato e ba yende ba boto la biso mboka po ba bande ko na biso ti ba ni ba boto la biso mboka mboke kendi siko na ngonga o mboka eza siko na mboka bapaya biso to welela na to bunda biso na biso te to bundisa na bapaya biso moko na sima to ko ya ko bongisa yango moni bato alamuka mingi ba ko kene na berere siko na bino bolingi biso nyonso totika Félix n'est pas président de la République. Et c'est le roi je suis. Israël et Bunda. Il y a tombolé Maboko. Ce qui Maboko je suis qui dit, comme la canne à bango. Peuple israélien va soulever Maboko ya je suis. Polini force ya. Donc et ça le rôle la paix soboué. Tout tombe là dans Maboko ya Félix, il y a président Félix. Un jour si ko biso na biso to bon ça. Mais ce qui président Félix alors bon, d'après vous finir trop bo lobby trop na tiki na pouvoir. Pouvoir na rejoindre tambour mombati. Et je suis FC7. On m'a soutenir comme à la signature. Tout ça m'a cassé que un jour tu récupérer comme on a biso. Binobo qui gagne ba tribalisme, qui haine, qui jalousie, qui moté mamabe, to progresser. Moi mboka maître Bessi to comme na suka émission na biso, moi lilo basuka et puis na contact pour na ba boza pour ça contact. Te lilo basuka na ebisi ba congolais tout tous à la bomoko. Et puis ça rama trop tribalisme les até na Congo muta okatete Congo et Kabwana. Congo ils sont toujours unis. Ba payer Kabwana ki ils a déjà bango bakana ki ba kabula mboka na bango. Biso mboka na biso ko Kabwana ti. Ba o ba koloba ke o tribalisme o mboka ke kozala ba ko kabula mboka. O koloba yango chef de l'état s'appelle autre. O ko un esprit à tribalisme. A un esprit à ko kabula mboka. Yeba ke ba ko kangayu. O ko 30 ans de prison. Yango na pesi ba congolais tout mbote pour baza bande ko na ba congolais. Na pesi masananga chims mbote mingi na pesi commandant Serge Tambe agi à garde civile na pesi Alain Poimbote na pesi maître Toxique na pesi maître Eligo na pesi Lo Chibasu na pesi maître Riquet Diallo na pesi petit nanga M16 maître M16 Mbotatro na pesi tous les maîtres na poto Mbote na pesi maître Nzimbi Mbotatro maître Nzimbi na Bosaniote na pesi ba politicien tout ya Congo Mbote na pesi tous les diaspora Mbote na pesi mutu nyonso Alain Poinde motema Alain Poyo na robosa non jamais Mbote belé sans oublier ma grande sœur na pesi maman nanga Alain Mbote na pesi ba nanga na pesi Shagi Besimbote Kevi Besimbote Davisa Besimbote Voldi Besimbote Jali Besimbote na pesi ba nanga no moni famille Besignon Sombote na remercier bon na bosani na pesi papa na ngedi kapen na bosani yote papa di kapen yo yebi komba auto bunda ki na pesi papa di kapen mbote na pesi papa leta mbote na pesi gouverneur eko mbote ya trop na pesi ba combattant misusu bazana prison mbote mais ba héberger te na pesi ba prisonnier so mbote sauf kaka ba oyo basili détournement ya mboka ba onde ba kozwa mbote te wazana besoin na ngai abenginga na 00243 90 266 95 22 so benginga vraiment to solo so pe ba reproche ça to solo la ndinga bien. Chers internautes, to comme na suka émission la biso, merci pour na ndenge bozala ki wana pour na kolanda biso la kati etendo mkie na bino bo continuer kozala pour na biso bo s'abonner massivement la kati Tinka télévision et ça la vraiment malamu to kuta namba la sima à la prochaine numéro.